soki moto akufi neti awa surtout bamarie bato bazala balai na mboka soit mpo akende kokunda mobali na ye na mboka to mwasi na ye akozwa manzaka azwa suki azwa elamba na ye akomema ngo soko omemi biloko wana kati ya motuka fo signale chauffeur mpo so omemi yango kaka bongo motuka ebanda okufa na nzela verifie mamna oloba nga botomi na mboka nde mamna oloba motuka ebanda okufa na nzela ti okoloba fo futela yango ta mosusu tike nango fois 2 nde motuka esala nini ekendakini. Cela veut dire que eza mutu mobimba yango moni bajeune mingi lelo bavie ezomarche te mpo nini allez voir biso na yolo awa omona bina jeune yaya mo ya 50 ans ba 48 ans ba 30 ans azala ndako na bango na critique te parce qu'il y a possibilité mosusu avelika mwata mais mingi saki na pokwa azwi pantalon panani azwi chemise pa wana azwi elamba panani asape abetine tour na bara ameli mwa bière vie ezosukaka wana ntango ozochangeane elamba na moto motoki na ye eza identité na ye soki aza moto ya misala mabe ozokomprendre amoike ezala lokola baka ya oyebiki te ya na ngai aza mosala nzambe mais yango omoni ke soki moto abali même boza na ndako bagarso soki moko abali soit atike baleki nde bilamba nyonso soit aponi ndambo akende yango atiki même basi ezala bongo donc moto akomi marié akomi na droit kochange elamba kaka na mwasi to mobali na ye cela veut dire bakomi mutu moko bakomi nzoto moko elamba neti oyo eutaki epai yesu babeteli yango zeke zeke eza neti je no oui. So elamba wa makasi bongo bato bazongo na je kasi elingi koloba basalaki neti mpo bakitisa nguya ya yesu de deux na elamba wana baprofitaki nango spirituellement parce que elamba ya yesu eza na nguya toyebi mwasi fasimi elamba ya yesu apamba sani abikaki mais papa tomona na kati ya mboka oyo tozaka na makambo ya bilamba tomona na kati ya mboka oyo mesila bona vite so ezalaka paster so atomboli veste abambi boye bato bakwei sikoyo nina bakiso sisa na question na bakisa mpe eloko elema mosusu donc azwi kaka elamba boye abwaki mais bible eza biso mpe ke paul bato baleki ebele bape mouchoir na ye kaka lambani ya mouchoir azopangusa nde bopangusi motoki bongo bopesaka bamaladi batia baobika na bango baobika eza identité na ye to ya nzambe voilà d'abord un serviteur système anana mpe kenda wapi eya pi elimwa Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. C'est toujours moi, la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Après un long moment, il y a silence. Oyo, Nakati, il y a le Nazaréen. Oui, certes, j'étais en voyage, na Bambo Kanabino, et pour se reposer un peu, tout si Moussala Nzambe a toujours kobenga biso. Mais il y a quoi mal chose là qui vendisaki biso zaki vraiment sangalua il y a papa moi quoi donc c'est mon père que j'aime beaucoup qui était pour moi papa et maman boyoka ba témoignage na beta c'était vraiment c'est pour moi une personne très chère alors tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu quand Dieu décide personne ne peut dire non. Donc oui, ça fait très mal jusqu'à aujourd'hui, mais on peut que dire merci à Dieu parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nous le faisons confiance car il est le Père. Voilà pourquoi Jésus nous montrait toujours. J'ai compris encore davantage le pourquoi de cette prière de notre Père. Jésus disait que vous devez prier notre Père qui est dans le ciel. Parce qu'il savait que nos pères qui sont sur la terre, Bazana Mikolo na Bango, ils passeront.
Mais notre Père, le véritable Père, c'est celui qui est dans les cieux, qui demeure éternellement. En tout cas, cela m'a fortifié davantage. La lecture et de bons moments que j'ai passés avec le Seigneur dans la forêt, dans la prière, ça m'a encore fortifié davantage. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, que vous êtes là pour nous soutenir dans la prière, dans vos prières, dans des prières. En tout cas, je tiens à vous demander cela parce que j'en ai tellement besoin. Merci à Salvation Ministry. Ici, là, je me rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques pour dire à Dieu, tu restes Ebenezer. Malgré tout, je te fais confiance. En tout cas, tu restes Ebenezer. Merci aussi à Papa Eline Zeza. Papa Eline Zeza, parce que je sais que beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais éprouvé, que j'avais perdu mon père. Mais Papa Eline Zeza avec Royaume, les enfants du Royaume, hein, Oyoba, Tika Kingate, tout ce temps, ils étaient avec moi. C'est un peu ça. Alors, je nous demande de rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques. Merci à tous les Nazaréens et à toutes les Nazaréennes. À vous, Régie. Marché de la nuit. Maman Tiffany, avant de le marché de la nuit, on a déployé l'eau moko. Na uta osa émission na chaîne de télévision pour ne pas citer les noms. Na biso na ngaba na makala. To vivre situation moko na habité to bien roni. Loko la paix Nazareth est partout, je crois ba Hollande. Nous avons une opération ya GMI, ya la police GMI na omutwa benga mbata.
bazokanga batu même olakisi identité bakangi. Même olakisi identité bakangi. Je ne comprends pas. Bazokanga. Et puis si bakangi faut futa mala bani à 100 000. Okakoza kole 40 000. Mbongo wana bazofuta na social. Est-ce que ezokende na trésor public? J'ai pas la nana. Bazokanga batu sur base ya nini? Yango nalingaki na profiter koloba ngo awa ndenge nazosala ngo na ba émission mosusu ya télévision nazotambola. De sorte que bakonzi ya GMI botindi bato na bino batambola bakanga bato. Et puis de deux, auditorat c'est comme si ça complice parce que ces policiers l'a dit. Yo quand ici l'auditorat ba yema mto sarati. Auditorat est complice. Biso bakanga biso tokefuna na auditorat tofuta ba mbongo ti lelo auditorat kanga ba policiers lati. Émission mosusu na otanga koma muto ayamba biso na auditorat. Donc je ne comprends pas batindi bango bakanga bato kwani or bakunu na bakanga bango te. To moni biso nyonso avant-hier à 3 jours passés na Capella. J'ai mes armes mais kuna kainzela. Incapable de kanga bango. Mais bazokanga bato normal. Donc na nyala kanga parenthèse wana parce qu'il fallait la lobela pour les abiloko toujours déployer les armes malamu te. To na état il faut ba ordre des ala. Na article ce qui 24 de la constitution le baka. Sur 24, sur 27, tout Congolais a droit à l'information. Ceux qui beaucoup ça bouclage, ceux qui beaucoup ça patrouille, vous devez informer. Mais vous informer, et puis, bah tu vois quand vous avez un tennis civil, bah ben on va, bah ben on va nani, est-ce que on va ben on va, tellement bah ben on, bah yewana, na bilama nda kwa kangi, allez bah policier na tennis bah yenasi. Je me demande, nous sommes où là? Bah kangi déjà. Bakangi nga bakangi bandeko ebele ngazo bapona nga pe pona bandeko ebele bakangi. OK. Donc OK moi yokope na souci dans moi place moi 1 mètre carré bola li à côté les 50 personnes. Allez vérifier na pandi na direction les champignons, allez vérifier na manzengele na direction côté à l'église de Sebeko, allez vérifier na Mwanza na Makala, allez vérifier ba souci nyonso za Jemi. Boko mona makambo lo ba. Merci on a ya. D'accord. Marché de la nuit, na bien to ebi bisika to sukaki na ye. Oui, to sukaki na likambo etali bilamba. OK, bilamba tozolata. Mais bandeko na ngana insister marché de la nuit. Makambo to lobaka eza pona ko bangisa ba chrétien te. Mambo to lobaka elingo la isake tozana Yesu waza likolo ya kindoki. Hein? Bible lobi il a reçu le nom que dessus de tout nom en fait au nom de Jésus, même kindoki efukamaka. Alors, yo mwana nzambe soko zana Yesu ya solo kindoki kozala wana me kosala yo eloko te. Donc eloko to bana loba yango wana. Marché de la nuit to komaki na place etali bilamba. To bana loba bilamba eza moko ya ba porte o monguna pe akokota. Na lobelaki bilamba mingi bato babangaka. Yo bilamba ofnana lata bilamba liboso baki eza ya tombola. Biso na Kishasa apparemment toyebi ke kindoki ya mundele et plus que ya batu mwingi. Mutu kindoki na biso donc la sorcellerie c'est eza neti huissier na kati entreprise. Mais ba mindele baza ba maraboutage ba belé. Alors mutu aza mutu misala kuna oyebi ete oyebi identité na ete oyebi état d'âme na ete voilà le terme na congolais état d'âme na oyebi te azwe lamba akabeli batu baye na ona tombola wana utakabi ofele apesi na tombola bolati ntango ye na tombola yo wana na wenze obandi akomekana obandi kolata ngo sans osambela sans même osokola ngo yango na bana ke koloba ke nous pouvons être envoûtés, nous pouvons être vendus na ndenge ya butu au travers bilamba tolata tobaki elamba liboso ya bilamba tombola wana nde tolata ngo sans kolandela sans kosambela sans kosokola ainsi de suite. Elamba mibale tobaki eza bilamba esalaka kombo. Elamba nyonso na monde ya molili avant ebima na monde physique il faut babanda na monde ya molili. Ndenge mo pe ezala pe même star ba star oyo tozoloba awa bako imposer mutu mo boye na stade là elamba boye so eza mutu bakisi. Là je parle na ba musiciens pour ne pas citer pasteur Moïse na pasteur Mike na ba musiciens oyo mosusu lata ngo so lati yango biso mutu boye ebi biso tolata ba bling bling ngai nalata bling bling là j'étais encore wana uti kuvasi nalata ba bling bling tolata ba beret série ba wenge kabo tolati bana mindele na bité ba kakala ba mama loba ba fubu 05
soki kaka mutu balati yango bino so balati yango kala ezalaka so ete batala moke bafingo baseka okanga dali kaka patala bango mais soki kaka misien moko alati yango ereni. Pourquoi? Parce que eza na alliance basala na butu yo bimisela biso style na biso po edominer bagene po aveugler bagene. C'est pourquoi aujourd'hui jeunesse eza na bakuluna, jeunesse eza na badistraction, jeunesse eza na makambo ya malunga te. Or mama entre parenthèse ngai eloko mozo révolter nga mikolo oyo na bandi kotuna bamapango oyo batata na biso basomba yango na baage nini ayebi so 29 ans 30 ans 28 ans mais mwana 28 ans lelo aza na ndako na bango ide kutu akofutela ata eza te. Vous comprenez? Donc jeunesse eza na distraction euti wapi babiema bongo baloyenge omwa bato bavandi baobetaka lisolo neti afali na fere neti époque nini ezalaki wera na jibe wana kutu bato bakotela yango mabele. Pardon? Wana kutu bato bakotela yango mabele bato bakufa mpo nango babunda bakufi ozoksi moninga ozoksi moninga bakangi mosusu mpe akufi ngai bato bakufa na badistion bato bakenda koyamba bamusicien mutuka esali accident babiloko nyonso wana ce sont des sacrifices. Alors lokwa toloba elamba tikala soki elamba musicien soki azosala album na ye napesa bino exemple mwana moko aye kotubela epai na ngai kindoki ayebisi ngo bagelo kutu mikolo oyo eza na réunion moko esalamaki na février bamatisaki basoda ya butu grade lokwa bamatisi basoda ya butu grade balatisaki bango bateni ya sika omona pentagone ekozonga na succès. Mama eumela te musicien moko auti États-Unis alati pentagone mosusu asali clip alati pentagone auti oreni awa kaka mpo leta apekisaki yango na makambo ya goma awa mais oyebi na bachemise ndenge reni. Vous comprenez? Ce sont des choses oyo ezalaka esali na butu na moye osali nini exemplaire toza mpe na bilamba ya batitre moto asali par exemple verchat monsieur verchat akolinga te fubu ateka koleka ye akolinga te naiki ateka koleka ye po ateka bien ifo asala nini fo akota bamaison. Or elamba nyonso akotela maison ekozala mpe l'impact likolo ya bato oyo basala nini baolata yango yango nakoloba mpe lisusu ke eza bato mosusu d'ailleurs mpona kokende mambo elamba nana précise ke soki moto akufi neti awa surtout bamarie bato azala balai na mboka soit po akende kokunda mobali na ye na mboka to mwasi na ye akozwa manzaka azwa suki azwa elamba na ye akomema ngo soki omemi biloko wana na kati ya motuka fo signale chauffeur po so omemi yango kaka bongo motuka ebanda okufa na nzela verifie makambo na oloba nga abotami na mboka naye makambo na oloba motuka ebanda okufa na nzela ti okoloba fo futela yango ta mosusu tike nango fois 2 nde motuka esala nini ekena kimia. Cela veut dire que eza mutu mobimba yango moni bagene mingi lelo bavie ezomarche te mpo nini allez voir biso na yolo awa omona bina jeune yaya mo ya 50 ans ba 48 ans ba 30 ans azala ndako na bango na critique te parce qu'il y a possibilité mosusu abe likambo ata mais mingi saki na pokwa azwi pantalon panani azwi chemise pa wana azwi elamba panani asape abetine tour na bara ameli mwa bière vie ezosukaka wana ntango ozochange elamba na motu motoki na ye eza identité na ye soki aza moto ya misala mabe ozokomprendre amoni ke ezala lokola baka ya oyebiki te ya na ngai aza mosala nzambe mais yango omoni ke soki moto abali même boza na ndako bagarso soki moko abali so atatiki baleki nde bilamba nyonso so ataponi ndambo akende yango atiki même basi ezala bongo. Donc moto akomi marié akomi na droit kochange elamba kaka na mwasi to mobali na ye. Cela veut dire bakomi mutu moko bakomi nzoto moko. Donc makambo ya bilamba ce sont des choses oyo eza koinfecte bato bana nzambe mingi bazose distraire mpo nango. Nga nayebi pasteur moko pasteur wana azalaki mobulu. Cela veut dire akoya na famille ya bandimi na église wana lelo batikala bandimi bazalaki ata ba 100 plus de 100 membres mais lelo atika bandimi to ba 15 mpona nini akoya na famille alingi mama alingi na mwana pas un pasteur mais aza na grâce ya nzambe baintercesseur babimi makambo papa azosala tokompate tobondela babondela message ebimi ntango pasteur azalaki mwana moke mama Tiffany mama moko ayaki asombeli elamba apesi ye atomboli likolo abi mobali abana basi ebele comprendre abi mobali kasi leta ntomboli akitise
Parce que le jour où on a eu signé papa, ceux qui n'ont pas eu signé en 2020, ceux qui n'ont pas eu signé en Moukié, et n'ont pas eu signé en Moukié, ils ont 13. Ils sont dans le contrôle. Mais c'est abandonné comme ça, mais cala. Donc pour dire que l'amba n'est pas ça l'impact dans la vie. C'est pourquoi tant on va comprendre après prière intercesseur, il y a des choses. Mais à moi même tout ça il y a cadeau à bilamba. À moins que nous cadeau à maman tu peux y a servante ensemble, mais dit que pasteur boy ça me ça. Mais moi tout je douter de l'identité na ye. OK. Donc la vie spirituelle là et c'est important que la ka lamba là. Merci. Non, merci mais on va continuer faire les logo moi ma casse. Fongole lo mwa makasi na tuna na mosela nzambe tozonga na bible na tuna ona no tango basoda bazwaki elamba yesu babeteli yango zeke est ce que ba consulter na tango babetaki elamba yesu zeke bon nga linga na matériel sur eloko moko na bible kaka likambo etali elamba omona ke tango david abomi goliath mwana saul asali alliance na david alliance asalaki nini bible elobi alongolaki elamba na ye apesi david cela veut dire alliance esalemi na parti ya nini ya elamba alliance ekosalema na parti ya elamba so elamba neti oyo eutaki epai yesu babeteli yango zeke zeke eza neti g no g oui so elamba wa makasi bongo bato bazozongo na g kasi elingi koloba nini basalaki neti mpo bakitisa nguya ya yesu de deux na elamba wana baprofitaki nango spirituellement parce que elamba ya yesu eza na nguya toyebi mwasi asimi elamba ya yesu apambasani abikaki mais papa tomona na kati ya mboka oyo tozaka na makambo ya bilamba tomona na kati ya mboka oyo mesila bona vite so ezalaka paster so atomboli veste abambi boye bato bakwei sikoyo nayi na bakiso sisa na question na bakisa mpe eloko elema mosusu donc azwi kaka elamba boye abwaki mais bible eyesa biso mpe ke paul bato baleki ebele bape mouchoir na ye kaka lambani ya mouchoir azopangusa nde bopangusi motoki bongo bopesaka bamaladi batia baobika na bango baobika eza identité na ye to ya nzambe voilà d'abord un serviteur système alana mpe kenda wapi eya pi elimwa na bandeko koloba mama tomona biso eza na ngaba apote kamulikoki asala action moko dans les champignons na biloko ya baaction bazosala na kitoko wana nga baza changer abengisa un serviteur de Dieu ce serviteur de Dieu wana akweyisa bato na pochette na ye mais même pochette na ye mpe ekweyisa ye moko na chef tuna bato bangaba tuna bamuse gédéon bayebi makambo wana donc ce sont des choses notanga komoteme les gens bayebi moto na oloba ekweyisa bato donc biloko wana d'abord mosala nzambe un serviteur de Dieu azoporte nzambe de deux ape moto ape na faiblesse mais azoporte nzambe mais le Seigneur peut lui parler azwa eloko boya sala esalemi parce que nakosambela nzambe ayebisi ke zwa par exemple mouchoir na yo pesa serve biso aza nsima caméra omona mpe abiki ekosalema mpe Dieu est souverain mais mosusu ekoma neti idolâtrie voilà le terme même makambo bahuile d'olive oyo makambo bamungwa baji je connais un ami pasteur ye soko mepa na ye opposé pour une fois sur le rouge parce que là ça devient idolâtrie or en réalité tango toza basala nzambe futo yoka nzambe soki nzambe alobi ke tozwi exemple ya Élysée yebisa ye akoya 7 fois na jourdain akutana na ye te comprendre mais soki soki asala bongo ntango mosusu eza volonté ya nzambe voilà ok mais l'homme de Dieu eza na bato mosusu même ata na batombola omona elamba boye badesine elongi ya motu moto wana oyebi ete omona ete mingi ezala mpe na babalon babilamba neti baversas oui ça va eyeka na nkombo apamba la moto aolata neti versas aolata neti yoji azolata neti Calvin Klein Adidas aolata neti nkombo moko oyo eza na Zara Fendi
alati kombo mutu wana na nzoto. Est-ce que identité mutu wana pe ekoti spirituellement oui, ekoti ekoma pe ko sala? Oui. Alors parce que ça ça ba kombo misusu ça ba kombo na bango. Alors mususu neti utaka ba tombole za bilongi ya mutu. Moni tu frère na biso na lati. Alati elongi ya mutu ati. Impact na yango ezani différence ezani entre mutu alati lamba ezana elongi ya mutu. On rappelle mususu ba komi comme eloko mobo ya mabe. Tekai mais en anglais. Azala te en anglais. Ngadi ana moni lamba kilie bomai. Est-ce que ça encore va combo ba chaka ou bien ça aussi des impacts? Bon, na spiritualité action nyonso ezalaka na bénéfice nango. OK. D'abord, tant ozolata elamba ya Faith Church, yeba ke impact spirituel ezali. C'est pourquoi soko oza na Yesu, soit soko osambela mpo na elamba wana anéantir impact wana. Comprendre? Yango moni bandeko na biso esika bandeko na biso ba témoin de Jéhovah balataka po. Balataka bo elamba bakoma te, elamba badesina te. D'abord, ça fait partie aussi de la distraction. Donc, nous avons autant de alors, na bato balata bilongi ya bato. Nga mona mama, nga mona somé la maba koma tu es bête en anglais. Polo, bakomi tu es bête. Si autant na lati yango à l'époque nous avons moké. Oncle na mo ebisinga ah, mais la mo lati bakomi oza tu es bête. Il y a solo. Na zio yango na sali na boaki. Na boaka ngute na molimo te. Na boaka ko bakomi tu es bête. Batmi balata na bongo mususu abilongi ya batu mutu ana lati pe oyebi ete yango na mukuse misusu za eba neti wa o mususu azaki monsieur Bob Marley voilà mais cela azaki mutu azaki na pacte na diable yo lati la mal c'est ça n'est pas est-ce que ça ka te bolinga ko diaboliser mabino ba pasteur ko diaboliser ya ka nyonso mama eloko normal pa na bino ezala te na mondo tozali tozana denzela tozana nzela ya nzambe na nzela ya satan. Okay. Et toza pe na bao baza akota kuna ta kota pe kotote aza mutu normal. Hein? Mais mingi na monde pour ça la succès. Pour ça la au régner dans le niveau ya Bob Marley, Mike Tyson, il faut ça la impact soit ça impact soit na nzambe soit na satan. Alors vous allez me dire que Bob Marley ça impact na nzambe na yebi. Voilà, l'homme de Dieu tozo skuita awa la question est très importante par rapport il y a ba tennis siko tout le monde na l'église. Pozo le la bilamba. Surtout que papa kimbangi c'est tout le monde a vert blanc. Donc église et comina parce que Yesu a exigé ba bilamba la ta ke bo ne na osangisa bino abwandola ta rouge bleu. Azwa pia ka bongo to pia zonga même ndako na bango te maman landa ngai. Mais tout le monde ba ko la télé comme exigence ta kati église. O kaka kiri oyo ya bonzambe ba la ta vert blanc neti ba kimbangi c'est vert ndeko lati bo. Eza imana to keloba. Mais nga pe na za imanien te. Ah, nga na za avec bien et concordé pe. Donc nga faut tanga boy. Vida. Na bi mazembe à comprendre. Te mazembe pété. Bon, tout le voilà. Donc allez-y comprendre que aucun côté y a ba l'église des noirs. Misu balata ba saki. Misu balata ka ozo tala bozo comprendre te balata ndenge nini. Toko ya pas ya ba branamiste. Talika ça c'est branamiste. Donc ndenge mizipili fala taka bongo. Musu na mona lati bongo na ko hotel. Journée ni mardi. Parce que il y a encore bips maman ba maman. Na pesi parenthèse na kangi. Non ba maman bien. Loba. OK, moi tout le monde je vous m'avez ba ça peine latte là on est yobo. Sauf quand il y a beaucoup maboko on va te faire chemise. Ah, ba kanga. Il faut kanga penda ba mona penda responsable. Est-ce que ba biloko wana nyonso tout ezalaka pe eza normal to mutavandi ayokanika yemo ka to bandola taboy. Est-ce que ça peut avoir un impact même si c'est pour le chrétien ou c'est pour le religieux? Est-ce que peut ba concevoir kayango bango moko to bazorango pe na bandenge na bango to bato bayokana sikoso bayokani bato baolata bongo baolata mayeli na bango bato to po bango bayeli nzambe. Merci maman. Moni likambo ya kolata d'abord tous on a fait normal ezali ordre. La ordre net l'église to ba protocole balata bleu blanc. Ba chante balata ba boubou par exemple.
d'abord ezali na côté à ordre. Pour vous en ordre, c'est que bolati ndenge moko. Alors, na ke ya mibale les cas ya batune balata par exemple bima otangi bima te bima balata mouchoir baza mouchoir baza pe na nini na bango nde balata nzambe malamu pe bango baza na protocole la chante baza pe na couleur balata papa na biso beta mokoki ba protocole même ba sécurité balata rouge blanc comprendre mususu bazwa ngo na synonyme makila Yesu moni nde makila Yesu rouge balata on a signe mususu pe ba créer ka look na bango mususu ba créer look kaka biso poto la différent na batwana il faut to sala ka nde ba créer mais misusu pe d'abord elamba eza identité ya mutu so ki na place songo lokuta ne balati ça prouve que bato bazama neto kena ba olobi na bato balata barafia balata basaki ezolakisa da identité na bango c'est que baboyi oyo mundele azosala bazolata malgré baza ba téléphone ya mundele comprendre eza biloko wana il faut juger yango nanu mingi te mosusu ozalaka bayokanaki to créer différence mais mosusu pe ekoza pe biloko na bango parce que l'église oyo ya aussi à boire et à manger ya aussi à boire et à manger yango mona mosusu pe akota bamaison ne bayebisi ye obligé bakalata mama ngai na biso loba ake nakenda conseil ya jibe alobi mutu nyonso atombola mouchoir soki mouchoir kilongola chemise pourquoi na zwa bon mais mosusu kaka bon neti tokende anniversaire ma pasteur mobo na église tolata pembe bana salvation bayi mamnolo tolata pembe yaka luka mona yaka po ese décorer tolata pembe yango tolata mosusu yaka luka mais misusu pe mutu ba moto akoti pe biloko mais na na biso ba couleur o eza démoniaque eza rouge na noir pourquoi rouge ezali le sang bato ba sacrifice balata mimi rouge ona osignifier makila bato kaka bango lokwa balinga liwa bakenda na noir qui prouve l'esprit des morts yango moni na ba conférence ya bato ya bato l'état organisme balata ba veste ya noir cravate ya noir cela veut dire mabe kufa na mwandambo ya bomoliki. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'homme de Dieu, Lilo Banayo, on a clôturé à faire bilamba, à faire stade. Conseil nayo ezan. Conseil na pesi bana nzambe to kende ko soutenir pe ko kende ko kumisa nzambe na stade na pasteur Moïse Mbie na mais là les 20 combien sous na mais to kende ko kumisa nzambe na pasteur Mike Lambai na juillet bongo biso to kozonga koloba par rapport à oyo osala na mais to kende pona plein na concurrence que Moïse aleki Mike aleki Moïse non donc il n'est pas kumisa nzambe alors pour na mamota lilamba quand vous achetez la manayo tombola ou comment avant de la tango il faut sambela pour na susupe ce que sengo sokola o repasser pe sokoli mais ndenge to za oké na place bazo kata tombola ya lakisa wana omeki ko sala ngote eza vraiment bien te lamba tombola faut la tango faut sambela pour nango to pe o sokola o repasser. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao. Hosanna na Yahweh.